ba mosaka za ndoki te yemo ko mutali sabisa za ndoki yeti blana yimo mutali ka ba émission ezali alba ke ndoki afini ali boza papa na ye. OK OK c'est toi qui na balinga ke te kwa papa bango mutafinga finga batu yango wana yango papa bango ba coach pas biso kese to ke poto yango beni na kindoki na bango ya famille na bango Kofero mide tanga yaki matanga wana Kofero mide bango bantima kindete mais nga na yebeke Kofero mide na bolamo Kofero mide za musicien o lelo amutema malamu pour les musiciens tout en Afrique. C'est plein yo ko comparer pena c'est na biso ki sika Kofero mide telemi yo mona yango mona ki to Kofero mide ye mwana musala bazongisa ke na sima elle a ce que ça mwana musala. OK c'est Kofero mide cha to ba benga ki bato ki pas même muta tourner cercueil ba benga Kofero mide on est ba pesa Kofero mide so ça ki faut ba pesa yango. Et c'est qu'on fait le média mwana na mwana na te. Abimaka mwana muke, abimaka mwana musala. Non, a combien de ministères quartier la tête? Non, combien de ministères quartier la tête? Biso quartier la tête ça complet, biso quartier la tête on va ministère, mais quartier la tête international. Et ça quartier la tête dirigé par quartier la tête yo surtout. Yo siko yemo azana lié la famille la bango kindoki la famille la bango. Papa bango le papa ko tia ça na ndoki. Yawa sali nini abendi na nini ba kindoki ye azana akomena mise ya quartier la tête oh pour mise quartier la tête soko mise quartier la tête ça va ça on va faire ça yango ya ka musicien na noté la quartier la tête abanena pe da koyemba oh yango moni batu misusu bana le ya famille kindoki ya famille ndenge maladi o papa la bango ya longo les a soucis ya poto la tête internationale tout ce qui n'est pas tout qui n'est biso nyonso il faut dire mona beta na robeta no brazo pe ko beta na batu ba talanga biso tout que il faut donc que biso tout mikili on dit non ça la voix bien nenga nyo kama nenga wala le kala ba tefa lo ba ka nyo kama ba okese tu ba so ka ete ba nyo ko le bu banini ko folo mi de na mawana wana na ko vemela ngasa nini abimisai. OK na ndengo wana pona oya zaki nesi oya zaki na ngala yebele ya za porter parole ya okese Kofero mila ibi ki ba mise sur la memi bango Londres ba sali journée moko. Mutali bosa ngaki ma blanat. Ye mutali bosa ngaki ma kwa la. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur Cindy Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui me suivez, n'hésitez pas à acheter vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Nathalie. Godard Montemona. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram, Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est les goûts avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac, Olivier Moukoko. Merci, vous êtes nombreux partout dans le monde. Bota la biso par rapport à l'actualité. Bino bato bota la biso. Encore une fois, vous expliquer Bino tout ce qui se passe dans la musique. Nabiso Maramboza ko se passé kuna na bongo ngamote na bongo na landry japonais auto méga peu ko solana tout ce qui se passe dans la quartier latin et il y a un peu de disparition. Il y a bandeko o ba komi ko préférer ko kende. Voilà pourquoi tous landry japonais les loto méga peu ko solana surtout wana o ebatami dans la quartier latin
Solangona Landry japonais. Mais avant de commencer cette émission, la grande équipe de Congo Mokili, Togo Sanarate Batutu, vraiment au sein de cette entreprise, Togo Sanarate, Sims et Sele, Anel Kabafosset, Togo Sanité, partenaire, il a vraiment évolué bien à travers différentes émissions. La mission, la Bongo, il y a Bruno Lubika Mongo, il y a propre, il y a depuis Koloezi, Augustin Nzambe, Togo Sanarate, Togo Sanipete, événement, Ezamoko, bientôt là, Afroka Award na Kinshasa. Il y a Olivier Doumou qui bon na Kinshasa, madame ministre, en tout cas, et les gars qui vraiment bien, Afroka Award, Ezali Bongo, trophée au Bapé Sakaba. Différents artistes musiciens, stars, tout évolué bien dans l'année. Voilà pourquoi Olivier Doumou, l'homme de Afroka Award, a pensé à Bango à travers ce trophée-là. Où tout le monde a Congo à Afroka Award, la possibilité 100% on a Brazzaville, Augustin Nzambe. Il y a Lin Mwimba à Paris, à Zarota la Bisso, Serre Naxo Tatsana Bito, ne pas Zarota la Bisso. Au début de cette émission, on a Landry japonais sur la Naye. Le quartier latin, il est mieux placé de nous expliquer ça. Landry japonais à qui déjà j'ai dit. Bonjour Landry japonais. Ouais, en tout cas, bonjour à tout le monde. Ibrahim. Je suis Sengomi comme on a nommé Kolalelo. La personne bambote ici na bandeli na pesi sombote na leka cameraman na biso exaucé na pe bambote trop. Ibrahim ngana zaka na Sengomi so to kutani lelo. Les ensemble mutaba telebino ya bateli biso. Et on a profité qu'on puisse avoir mes condoléances nanga, mes condoléances nanga la peste en famille, à battu tout au babou ici bande qu'on a prison. Voilà. Oui bien que koufé là, ils a passé bande ko tout ba koufeli, et on a peste avoir mes condoléances na bango pe na peste mbote pas ya passer nanga, passer un salaire moins dans la malue kawana, na pe mbote to passer à John Mopondi, à longola milimo ba bar na matonge, a comme ça ba tout bandimi na peste bambote trop, pe na kobo sana te fait nanga Bruno Lubika mbonga propre, pe na peste mbote pas ya Dr Dekana. Pe na pesi mbote ba changera notre méthode ba changera te Willy Musheni pe na pesi mu compte ba musicien surtout mu compte ba musicien tu ya mon Koffi Olomide pe na pesi na papa na biso to sala rane mingi papa Kabongo na pesi ba mbote to sika sali pe tous les DSP mikolo ba benga nga Landry japonais soldat DSP Panther ya Koffi Olomide donc na pesi ba Koffi na ba Koffiette ça pe ba mbote trop na ba DSP tout ba mbote trop quoi. Landry japonais, de Marine Abisso, d'abord, Yemoko, le patron de la musique congolaise, Koffi Olomide. En séjourné, bon, on a Paris. Bonne santé, et puis, na quartier latin mobile. Ouais, Ibrahim, en tout cas, batuna sur Balingara, Koffi Olomide, Bafan et tout, Bakofi, Bakofiette. Na bato pe Balingara, Koffi Olomide, sa kitoko. Obi qui est tout bêta, tout ça la tournée, mon gars, Mounene. Koffi Olomide, en Australie. Après Australie, on a quitté Kibongo. Akita bongo Londres après Londres on a Koffi Olomide na minute na zolo babwe Koffi Olomide za kitoko za bongo na France na Paris wana magamle to le kitoko yobi ke biso quartier la te ko bana na yemo Koffi Olomide bagamuto za kitoko sopoke na bureau na biso ko bana na Idi Diora directeur na biso Idi Diora ti na biso nyo surtout bagamuto za kitoko pe sokoke na ndenge ya résidence soko bana na papa ka bongo ba livre d'or ba masa tu bango tu baza kitoko pe quartier la te mobimba Kobana na chef na biso volcan tina suka na biso na biso tout ça kitoko donc quartier la terre batunio surtout basa kitoko que c'est m'a pesa bien Santa Koffi Olomide et ça peut kitoko Santa Koffi Olomide za kitoko Koffi Olomide album Légende deuxième volume ouais et ça que c'est comportant un album platinum au lelo ils ont kota déjà batu ba mais ça nango on a eu sur 10 au placer en 40e na biso so na lobino bongo biso de C10 na disque na biso Légende deuxième volume so na bino C10 biso de to roleka déjà to ko matati C10 biso ko mi ko 11 C10 en tout cas disque malamu ba yeba ngo Ibrahim disque malamu ba yeba ngo na ba contrat donc disque bimi reprendre biso pena en tout cas Légende deuxième volume et qui kitoko makamutu kitoko donc makamutu ya bien ya moni ba contrat belé zoya donc biso ba disque ne se memela bato ba contact kitoko neti biso le disque na biso ngomemeli biso ba hippodrome ya ngomemeli biso ba kamba kitoko en tout cas disque na biso Légende deuxième volume merci beaucoup na ba fan na biso o ba yambaki disque wana pe ba continuer toujours koyoka yango ya on a so sabato bato tout bana beso ba somba CD na biso ba oyaka na Osho e commence Saint James so ba yo wana ba kuta bureau mbeza wana
basedi bazoteka yango wana mpe na Londres wana na profiter bato bayambaki Koffi Olomide na Londres kitoko po Koffi Olomide abuka Londres abuki Londres ezongi mpe na bilengi nango taka bakangi Koffi Olomide tika bandelaka concert na Londres wana tuka Londres penda eleki makambo eleki kitoko oyo moni ke bato bayambi Koffi Olomide na Londres kuna bapapa na biso lokola batusi pepele ya metolo bamame Mili Nzemba ya tusi pepele ya metolo mama Likelemba bato bayambi biso na Londres maka so bato bala besoin somba CD ya biso les gens bakendeka bakuta mama Rifa aza kuna na kati ya Londres wana na France basanda kazali bazali ba Junior Mundele Cordon baza wana mpe na kati ya Kisasa awa esika tozoteka azalaka na Oche oyo bato bayebi eza 565 oyo koma Saint James so bana beso nango bazwa seda en tout cas disque kitoko ezokomporte me bien makambo te ezoleka kitoko makambo te eza koleka na bien oyo lomo olobi yango tomoni na kati album Platinum pas mal de featuring na ba différents artistes ba Gez Mawete Bainosbi Bagali baza wana na Mama Misa Libanda baza wana alors mpona yo est-ce que bandeko Koffi abenga basala bon featuring bamemi apporte jusque là ozomona rien parce que toyebaka disque osenti que tu vois non lelo tomonaka plus ondie featuring ya Koffi na Inosbi yango nde eza kochapeauter koleka bandeko mosusu est-ce que yo koloba Ibrahim nga na koloba ndeni nga déjà bamasa wana bato basali featuring na Koffi Olomide na deuxième volume wana nga langi japonais na esengo nango nanu na esengo na mpona nga moko nanu mais bango mpe bana esengo makasi en tout cas bango nde tumisatu wana bamasa oyo basali oyo tozali nango na Kisasa awa bango tu eleki nango bien na musicien na musicien azalaka na force na ye okomprendre musicien na musicien mpe azalaka na bafani na ye mais mpo na nga langi japonais bango misato wana basali bafeature wana en tout cas mpena eleki malamu eleki nango bien eleki malamu alors yo kosenga na bato baotala biso yango nga na osenga nde oyo nga na osenga eza ndeni bafani ya bamusicien wana neti bagali bainosbi bagesi bawete bango nyonso wana bafani na bango bacontinue toujours koyoka yango mpo lelo eza esengo na bango eza na babato ebele bazoluka bazwa ata featuring apamba pembeni ya Koffi Olomide bango bazwi occasion wana yango mpe na kosenga bango bacontinue toujours koyoka yango diske esilaka te loba na moto azosala misiki ya presse na presse oyo azosala makambo ayebi ke ta mosusu akufa nanga lobi nasala makambo ya bakisi wana bango nde basala makambo ya presse mais moto asali diske na malamu ekosala mpe eza na marché e bato bazokonsidera kaka toujours koyoka yango yana azosengaka bafani ya bamisien wana bayoka toujours diske na biso les jeunes bakokomprendre mosala oyo Koffi Olomide asaleli bango bakokomprendre mosala oyo Koffi Olomide asaleli bango je pense que Koffi Olomide azongela biso na mboka kala mingi te azoya Koffi Olomide ndenge aza na France wana ndenge aza na Paris wana aza mpona maseki te akendaki mpe te mpona akende oyo akelakisa biloko akolia oyo asala bato yango moni dimanche ya lobi dimanche oyo totika oyo yango moni Koffi Olomide première répétition na répétaki na Paris mpo alakisa bato Koffi Olomide azalaka toujours na souci ya mosala na ye mpe ezalaka tozoprépare concert na biso ya hippodrome oyo omoni ke ezoningisa mokili kala mingi te hippodrome oyo date ebima nanu te date te eza makambo ya l'an 2025 te mobika babimisaka déjà date en avant pour que bato bakokaka déjà koattirir babillet na bango sikoyo biso eloko wana Ibrahim fo bango biso quartier la te bakofifi na bakofiete baza sikoyo ndenge moko na bafani yana miso omona te biso moto bimisa bango omoni bafani to omonaka wana oyo bagaulois oyo baspiritas oyo bato ya bina file oyo bato banani bato wana tozomonana babimi na bakofifi na bakofiete bango nyonso to wana babimi wana baza bakofifi na bakofiete donc jour Koffi Olomide akononse kaka date omonaka mama bato bakomosomba babiye kitoko mpe nayebisa yo omoni makambo ya stade eza ndenge mona basali te okoponi kwai stade eza ndenge mona basali te na basali te po stade eza moto akononse otamisa po 2 mois 3 mois concert moto ayebi ne force na ye neti Koffi Olomide ayebi force na ye azobanga na ye te ayebi ke jour akononse ka makambo ya hippodrome wana bafani na biso bakosomba babiye bato bakosomba makambo donc biso toaseke hippodrome wana tokosomba eza fete ya musique baboni Ibrahim eza fete ya musique oyo eza fete ya musique esika omonake mpo bamoni baconseil mingi ebetama na basale wana omonaka 2 drapeau omonaka drapeau Congo Brazzaville parce que journée wana oyo concert ya hippodrome omona badrapeau ya bapays ebele donc eza concert wana eza fete ya musique eza fete ya musique so totanga bastade oyo ya minene na kati ya France wana omonaki hippodrome eza na kati
donc Koffi Olomide azobeta na kata stade ezala likambo bato batiaka bato oyo te boye te biso tobeta na kata stade yango nazoyi soki ezala calme omona Koffi Olomide azoya kala mingi te Koffi Olomide akozala na Kisasa awa ntango akozala na Kisasa akonosemba moko esika bato bakosomba babillet omona mpe makambo yango ndenge ekende yango bien makambo ekende bien lando japonais nungunungu eza kokota me tokosola mambo nungunungu wana kala te parce que place bato bazali problème ezangaka te alors tomonaki absence na yo na matanga Mimi Chikeva est-ce que oyebi personnellement Mimi Chikeva ouais Mimi Chikeva nga nayebi bien aza parmi bato Mimi Chikeva aza moto lelo ke orchestre oyo bayamba ye makasi orchestre oyo basalele makambo ebele mpe lelo ke bato oyo mpena babwaka ye libanga mpo oyo babwaka ye moteli bato babwaka ye liboso eza na kati ya quartier la te pa Koffi Olomide donc nga nayebi ye nano ke na nsima nayebi ye nano na ndenge ya Koffi Olomide mais nayebi koyeba ye susu bien mpo nini akokoma siko mwasi na biso mwasi na biso na ndeni akomi mwasi ya masa nanga brigade yango na profite napesi animateur ya monene brigade napesi bambote to esika azali ntango akokoma siko mwasi ya brigade temanga mpe na brigade tonaozala bien tonozali mopala ya brigade molelo ezango tokoma siko bien mpe na baMimi Chikeva baMimi Chikeva aza ser oyo nga nayebi ke aza ser moko aza ser malamu mpo ye momoni ke azalaki na orchestre moko boye akoma so mama présidence mo mais omoni bato nyonso baleli ye omona ye mpe teke asala polémique asala bavideo mwa mabe afinga bato jamai omona ye te mais tomonaki absence na yo na matanga ozalaki te tomonaki na vie mortuaire ozalaki te toyekomona yo na soki omonaki ngai te eza mpona ndenge nini soki omonaki ngai ezalaki mpona nini te bato ebele bakoma owelisa yango ekomaki matanga mo nde nini bato balwa esale wana soki ezalaki masale mo toyebaki ke po Mimi Chikeva ndenge azala azalaki basere mo nde nini soki olela ye leta moto alingi atya moso akunda ye te na logique po acontinue mpe ebele na bamusicien congo oprendre bamusicien ebele mpe balinga basangisa mpe balele mai tomoni bato bao bawelisi asale mo bato basoki wana orchestre mo boye mais yo azalaki présidente yango nalobi nokasi te yamoni bango bawelisaka soki bango bazwi sale moko wana na bamiziki ya balibanda mboka esala yango bien mais bamiziki na biso kongo bato bakoma osala na ndenge ya polémique togarde wana bato ebele basala na ndenge ya polémique mais tomoni mpe présence ya Koffi Olomide ake place bato oyo bazwaki charge ya matanga olongole awa kokende mpe na poto te wana koto na Ibrahim Soigné koto na fona na biso eloko mo boye bato bamemi Mimi Chikeva na poto eza bango te mais tout le monde le sait eza bango te eza bango te moto amemi orchestre moto amemi Mimi Chikeva na kati ebema Mimi Chikeva esonga poto eza bango te bato badeklare eza bana na ye bana nde moto badeklare ke mpo asonga mpe bato batali mpe na bakompani oyo anaosalasala mpe aza mwana poto oprendre Mimi Chikeva bango bazongisi yango te bango bazongisi te soki bango balinga bazongisa Mimi Chikeva mama azongisi deja ntango azalaki na bomoi mpo eza bango bazongisi ye te tolinga kolanda eloko te bato bazongisi eza bato bazongisi Mimi Chikeva eza bana na ye moko badeklare mpo na nini lelo nga mo natali mpe bato orchestre na mosusu balobaki eloko mo boye Mimi Chikeva faye bazongisi poto balinga bakende aéroport bakende aéroport na orchestre ndenge voyagaka bone bavoyagaka to bakomi na aéroport basalaka nini baboyaka ye akende sikoyo moto oyo baboyaka ye okende apo wana ebembe na ye ekwe na aéroport kakombo wana ezali kakombo moko yango mpe kakombo moko ebembe mpe yango ezongi ya koliti mponi bato baboya yango te donc Mimi Chikeva bango basaleli eloko moko te bango moko nde bango nde bato parmi bato oke balingi ata mosuku ekufa ya Mimi Chikeva oui kufa ya Mimi Chikeva na maboko ya bato oui na nde te na maboko ya bato ya ndenge te ke motu abomi motu na maboko ya bato eza ya ndeni so balandaki su ya Mimi Chikeva te so balandaki Mimi Chikeva oyebi na kati ya Congo awa oyebi komela hôpital tosala yango oyo bato ebele baobela ba AVC me bazobika ata mosu ya 2 maboko 3 maboko okoprendre bato ebele bazobela yango me bato mosusu balingaki nti Mimi Chikeva lelo akokufa na ka nini na ka oyo yakala biso ya nini walingwala nini kalwano te walingwala eza oyo ya biso kalufungula eza face ya secrétaire kakokolo yoko nti ya biso toyebi hôpital neza hôpital ya basoda toyebi hôpital aza soda te seka aza ndeko ya soda soki ndeko ya soda te seki oza mobali aza soda seki aza boye ndenge nini
c'est au moni wana eza de quoi le kuta ba on ba aider ngo te ba ko ba ngane kutu les chèques amini le ba ko mo sekango ba ko le ba pesa ngo 10 ans eza ko bo sekango pour ni to ba ka vite ba pesa 10 ans wana. Voilà, présent ça qu'on fait le midi la matin et ça la gueule malgré tout il a été un peu balobi bande comme ça la moni ko na presse à lobi au non ko fait boya qui a filmé à Cheli Kofi à lobeli ko fait belé journaliste moi à la photo wana tout ça il m'a moni ba et wana solo ba wa lobi na wana ayebi na yeki ko fait le midi tanga yaki matanga wana ko fait le midi ba ba ntima kindete mais ngana yebeke ko fait le midi na bolamo ko fait le midi za musicien o lela mutema malamu pour les musiciens tout en Afrique. C'est vrai. To yeba yango sima mikolo ko ya au moins ko fait le midi za musicien au numéro 1 o alinga ba tunyo surtout ko fait le midi na bolingo azala kalango na ba implication minute ke va kotisa pour minute ke va ba ko ba minute ke va ba ke na quartier latin ba e place morote ba jouer na quartier latin to ba comprendre minute ke va za danser au moment ba soit comme minute ke ba kangi mba moko yango na ko fait le midi na bolingo azala ki ko fait le midi atala ki batuti ko fait le midi na matanga wana nenga yaki wana ayaki pe pona amona batuti ko fait le midi pe ayaki ko luka beziti pour ko fait le midi za na bezo ko luka te. Reprendre pour qu'on fait le message à succès azana nyo surtout azana nyo tala loko lukati ayaki matanga ayaki ne kotala minute ke vanenga kofi reprendre ya ba tamona minute ba mona ko fait le midi ayaki et sala ki ba tu bien ba to ko kota ya ko fait le midi ba tu nakata sali ba gangi donc il a accès ki pena ki mutu ayaki wana asa leader des leaders donc ko fait le midi tanga coach et ça ki nango bien ba mutu le ki bien ezako makamto ko betela ngote ko sola ngote ezako na mutu ko sala excusez-moi Ibrahim eza makambo to ko sala ba analyste eza makambo to ko lobela yango te po ane eza matanga po na biso to mona intérêt mo eza wana ki biso za susu kutu mutu akufa ki akei po na batu biso ba mona ngolo ba tu ne fo ba sepela ki ba moni so ko fait le midi ko ba moni Michael Jackson ya Afrique ba moni so ko fait le midi wana les azaki wana ba mona Michael bongo fali nabia bongo Ibrahim donc mo chama kelele fali aigle aleki boy Ibrahim est pena yo ko comparer pena c'est biso ki sika ko fait le midi à Telemi yo mona yango mona ki to ko fait le midi ye mwana musala bazongisa ki na sima elle a ce qui a ça mwana musala après ce ko fait le midi cha to ba benga ki bato ki premier muta tourner cercueil ba benga ko fait le midi on est ba pesa ko fait le midi so ça ki faut ba pesa yango nde et ce ko fait le midi za mwana na mona na te abimaka mwana muke abimaka mwana musala. Merci beaucoup l'André japonais biso sur pour na biso yango na loba pour na biso ko fait le midi za na intérêt moko te wana ombote oyo matsa ko fait le midi sala ko fait le locomote ombote oni ne sala ko fait le midi locomote pe ko fait le midi nga yaki na yaki te ke pour la pesa na bambote pas ça boite ko fait le midi yaki pour na alela mutu pas si ça sanini abimi na ye bango nde kutu wala boma ke ko fait le midi za grand star ba journaliste na bango ba tiki mise na bango ba yimbango ba yo filmer ko fait le midi ko fait le midi tu yo filmer nga ninga na ba filmer nga te so ko fait le midi za na besoin beza nga vanda kimia ata la caméra ningi soye mais confirme pour ma confirme ça na besoin ta kutu ki va filmer te ba ça na ba image wana ta la besoin ngote ya mona bingana caméraman na longo na longo en tant qu'un artiste star renommé international ba bi ko fait le midi ne pouvait pas faire comme ça ya ko bingana ba c'est là pour là ba musicien te ba journaliste et toi na moi ça quand même na ba pouvoir o yona nga te bi ton 4e pouvoir si je me trompe te ba journaliste musuna loba yo finga ko fait le midi boto solo ba Ibrahim yo finga ko fait le midi bana tongo tipo quoi yo nzima te ko fait le midi za grâce ta mais au moins ko fait le midi au panza na yo ko moni ça ko fait le midi ji o ça ko fait le midi jani pour ça ko fait le midi image za bon moté Ibrahim so que c'est journaliste pena ko ba bi ka za journaliste ba bi ke muto za journaliste bien et c'est un problème mais combien de personnes basala image wana siko yo olongwe mama pa l'idée ya ministère na bino wana oyi mama mbangu mino ko fait le midi ko sa chimie te bongo te ko fait le midi nga boya ki na ba so image pe ko fait le midi nga ki na matanga na ayaki pour mama ba image te ayaki pete pour luka ba base ayako ba ministère ba ko luka succès ba mona na ki mais ko fait le midi ko luka lonte ko fait le midi ko la minute ki voit yango ne le ka ki bongo voilà to changer notre chapitre on les agi marambo le ganaki la semaine passée voilà pourquoi Tato introduire yango pour que ça la moi bien mais l'André japonais qu'est-ce qui se passe dans quartier latin balobi ndungu eza kolega na quartier latin balobi il y a de mésententes balobi il y a de petits soucis ba musiciens vont réclamer que non ba que ennemi kilité non seulement va réclamer ba que pototé balobi ba comment la quartier latin international na quartier latin fashion
alors bazoye bate base placer côté nini parce que international bakende na sous poto te fashion ekala na poto tozoye bate qu'est-ce qui se passe obi quand même ndeko na so blanc na akei bon ngai na liboso na répondre nano eloko mosi oleka na kati ya quartier la tête quartier la tête oza complet oza complet oza complet so boye complet moko moko longo te biso quartier te moto alongo wana aza te me blanc leki yasaki na ministère quartier la tête blanc akomai na ministère quartier la tête akomai na ministère quartier la tête biso quartier la tête oza complet biso quartier la tête oza baministère moni quartier la tête international eza quartier la tête odirige baquartier la tête nyonso tu yo secrétaire blanc obonga na banzembu na ye yokana betela yo ye aza nano akomai na ministère ya quartier la tête po ministère quartier la tête soki ministère quartier la tête ezaka brassard oyo bapesaka yango okoprendre eza no akomai na ministère quartier la tête ye azalaki ndenge yokana yebisa yo quartier la tête oza complet motu moko alongwe aza te ese yoki chie tanto alongwe yoki kobo ya longwe yoki mayasa alongwe yoki tigana alongwe yoki volcan alongwe yoki katerie kate sima alongwe yaza musicien nano te na quartier la tête abanene mpe na koyemba te akeba dubai akeba sénégal akeba mali akeba mboka ebele na sénégal obi na côte d'ivoire abetani blana aza wana oyokanga ye blana na côte d'ivoire abeta mbunda pardon abeta mbunda na côte d'ivoire blana mosaka oui abeta mbunda bate abeta mbunda na côte d'ivoire malgré bilo betani mbunda te na basimbisa mbunda ye akomai na chanteur te eza ndenge nini omoni ntango ye pembeni na Koffi Olomide aza moto ayebaka ye aza na paoli apesaka banzembo Koffi Olomide amonike omoni Koffi Olomide amonike te danso ndenge aza na mwa voix mwa bien na koyebisa na kobala mpe kobala koyebisa balo voix ya ndenge nini motu te tozalaka na voix ya bien motu te tozalaka na voix ya bien mais ndenge anyokama ndenge balolekala batefa alobaki anyokama baorkestre tu bazwaka ye te bato banyokola ye boba nini Koffi Olomide na mawa na ye wana yango Koffi Olomide nga asa nini abimisa ye na ndenge wana mpona oyo azalaki nese oyo azalaki na nga nayebeli aza na porte parole ya orchestre ye azalaka porte parole aza porte parole aza musicien te omenga mna ezosola no langi japonais nga nazosetaki dsp soda dsp libinima oyo aza porte parole esodemona yomona jie tato aleka baémission mpo apamba so jie tato alinga aleka émission olekalanga nga mna opesa information nga mna osala ye azalaki na porte parole so lelo tosala réunion ya bacommunicateur nyonso te quartier la te ye mpe azalaka tuna ye aya oui édiateur edi dora azali donc blana mosaka azalaki porte parole même papa na ye asala émission azalaki porte parole ye azalaki musicien te mpo akomi no na niveau oyemba no na quartier la te te eza premier vocal mais asalaki vocal na quartier la te landi japonais kaka mponi tolingaka kaka soki moto alongo nde toloba mabe na ye tozoloba mabe na ye te mais oui parce que wana reconnaître ye chanteur danseur compositeur na quartier la te ye ozalaka te voko oyo lelo Ibrahim confort na biso parole sa ndima yango Olomide abi po ndima ngoti nga landi japonais wana betela yo landri kidoka pa yo kana betela yo Ibrahim yo wana betela yo omoni quartier la te ndenge ezala Koffi Olomide ayebi ndenge asalaka bato nga landi japonais pa kona na biro ba musicien na Koffi Olomide atalaki landi japonais bobina yaka bona clip boya osala omeloko moko eza pe kwa Koffi Olomide ndenge ayebi asalaka bato nyonso musicien loba olobana ayaka danser mais Koffi Olomide moto akomisaka ye chanteur okoprendre eza mpe lokola neti etekelaki paole na ye apesa bansembo ebele yango Koffi Olomide alingaki mpona bareconnaitre ye mpe azalaka paole azalaka na mwa tesa bien sala mwa fokola moke etika awa mwa fokola moke awa okoprendre ye azalaki na chanteur te yango omoni bato misusu bana le ya famille kindoki ya famille ndenge maladi oyo papa na bango ye alongoli eloka longoli eza susi ya poto esusi ya poto bozobanga na visa ya londres visa ya russie eza yokana biso orchestre bazwa visa ya londres baorchestre bana visa ya londres Koffi Olomide ayebi ndenge atambusaka orchestre na ye Koffi Olomide ayebi ke bamisien so na memi bango londres basali journée moko moto ya liboso nga kima blanat ye moto ya liboso nga kima mpo alakisi yango moke Koffi Olomide aza danger Koffi Olomide ayeba makambo yamoni Koffi Olomide aboyeki na bamisien na bazabe Koffi Olomide ayebi biso quartier latin international tozokende poto tozokende biso nyonso hippodrome wana nakobeta no gazon mpe tokobeta na bato tu baotalanga biso tu toke hippodrome toke biso tu mikili
sikoyo ye moko aza na lie ya famille na bango kindoki ya famille na bango papa bango nano papa aboti aza na ndoki yango asali nini abendi na nini na bango kindoki japon obike toi na média toi na Congo mais bona balika mabe baotala biso ba responsable ya mboka ba autorité baotala biso ba autorité balingaka mpe oloba na fingi te mais nalobi noki ye aza na kindoki ya ndenge nini aza na kindoki oyo ndenge nini aza na kindoki ya lie ya famille na bango mpona moto akata mwa lie wana moke eza Koffi Olomide nakoloba mosaka aza ndoki te ye moko moto alisa biso aza ndoki ye blana ye moto aleka baémission ezali alobaki ndoki afini ya liboso eza papa na ye okese to akenda balingaka ete mpo papa bango moto afingaka bato yango wana yango papa bango bakoche mpo biso kese toke poto yango abeni na kindoki na bango alie ya famille na bango okoprendre mais comment moto akozala na visa ya Londres Australie lelo aleka na batele mpo alobake non quartier la terre ekufa quartier la terre y a rien quartier la terre atiaki vocal asala promotion vocal wana parce que kuna 12 eyali bapesaka code il faut boye biso ezalaka na 12 te biso ezalaka na 13 biso 12 te biso ezalaka na 13 il faut asala bapromotion ya musique ya mamasi ya ba JR33 ye siko atali ye mpenza na œuvre pourquoi pas asala promo ya œuvre ya eloko na ye asala JR33 ndenge osi otake JR33 mpe fo abunda na ndenge ye na JR33 bandenge moto ye aza porte parole ya orchestre azalaki porte parole JR33 aza chanteur ya orchestre ye so oye répétition micro no bakanga yango ya blana oui mais azalaki tout le temps na micro micro no nazala wapi nga pa kopesa message nazala wapi nabinaka mpe na quartier latin nayembaka mpe na quartier latin mais japon Koffi Olomide apesa Bobby Ronaldinho voiture Koffi Olomide apesa Blana Mosaka voiture Koffi Olomide apesa pas mal de missions bayaka ça fait déjà 2 ans yango bandeko wana bazobaka banini mais moto apesi yo mutuka moto amemi ba voyage malgré tout ezalaki na Afrique moto amemi ba Dubai moto amemi ya lobi ke quartier la tête internationale ke na libanda te baswa ala ba Afrique Dubai eza na Afrique eza na Asie mais yango toloba quartier la terre eza international quartier la terre fashion eza quartier la terre fashion quartier la terre fashion c'est pour comment la fashion quartier fashion eza nini fashion eza quartier la terre solo mo répéter bozika $100 quartier la terre et voilà toza le seul orchestre oyo bafutaka bato toza le seul orchestre oyo s'appelle quartier la yona expliqué Ibrahim oza na besoin oyoka makambo ngana oninga na yebisa yo quartier la terre fashion eza ndeni omoni quartier la terre fashion bamise bana fashion baza bamise na biso mais baza ndenge nini baosala mosala oyo biso quartier la terre international tokosala te oyi mpona nini bango baza na poto kuna oyi bamise wana poto jamais répétition obligé bango jamais motu na moto aya na makambo nde mpo ya nini baza na baparent kuna babaka bapoto eza nde mona afrique te okoprendre kuna eza lokwa neti sokomi vétéran oke kuna oyo na sasa yango yo eza kwa sokomi vétéran mo oke kuna sikoyo ye akoki makambo quartier la terre oyo awa te quartier la terre oyo eza sokoka yango te okoka te eloko ebomi nano répertoire ayebi nano te eloko ebowa Bobby Ronaldinho yango na bango nyonso tu bongo Bobby Ronaldinho mpe ezali répertoire kaka moto ebomaka bango biso quartier la terre soki okoyeba oyemba te okokima yo moko biso quartier la terre fo oyeba na okoyemba bapesa na nsema liboso na moko na mobimba yo moko betaka mais nga landa na assistant kana barépétition na bino aya azali koyemba mingimingi babiloko mamasi ayemba babiloko mingimingi ya koyemba nzema mamasi te koyemba nzema boko mpela te so osala yango tia video yango soki ye moko asala yango atia yango akoka yango te oyebi ete nga mona yebi yo oreproche Blana Mosaka nga nazoyeba nini eloko moko te aza mokolo asala makambo nde azosala quartier la te eza ndako ya bato nyonso tu oyo akoya aokende mpe bamisie ebele na miniti oyo bamisie omoni baorchestre to eza na kati ya Congo awa bamisie to baza na kati ya Congo balotaka ndoto na bango bayemba pembeni ya Koffi Olomide babi Koffi Olomide asila na ye quadre asila Koffi Olomide asila nini Koffi Olomide asala premier musicien abeti na kati ya Australie ya bobeti ata baproduction biso toza niveau wana te balobi babilo osalema na kin awa bozozala absent langue japonais babika bato ebele baotala biso baa na posa parce que bayebika tiyo ye bayibeke bureau oval moto décide mpo oleka na epai Ibrahim c'est vrai que tozwaka bamisien tout naozwa bandeko ebele bachanteur oyo baa na quartier na te toyeba parce que bao bazalaki vraiment na balia makasi na Blana Mosaka eloko nini
pousse blanc pe akena loba oya lobi bongo mais yo moko ozo reprocher l'artiste nini Ibrahim ngalo loba lolo wa liboso na loba na yo yebango quartier latin et aussi la conférence média pour aussi la té so le conférence la série bisanga ministère au balobela ke dans un internet pour conférence média conférence média so beta ba conseil par-ci par-là au betaka alors ça la ba plaire ma be yesala ministère ni na kata Congo o beta conseil en Australie pour ko beta conseil na France ba tutu ba monela ngo mais yango ndezaka base c'est ça base na teso ba Australie na pour beta ngo faut ça la mission ça la succès faut ça les jeunes conférence média beta conseil na Australie conférence média beta conseil na Londres. Mais bato pe monsieur babeta na ba Londres te babeta na ba Londres te babeta na ba fête ya mariage yo babeta na Londres abeta na mariage fali abeta babeta na ba Londres te ba image ça te biso na Londres mta beti na kata Londres azo sama na Londres za conférence lelo mutu aza na actualité bato tu baso lebelesa conférence média ko aussi la te conférence média zali quartier latin international eza quartier latin international et ko kufaka te et kezalaka eza quartier latin international mutu so na longa na kata quartier latin yeba ki yemo akokite tamsa kokite na chat tamsa kokite na prissé obi ke blana kokite atokite ta inaneke te abeti déjà 2 ans yo kana betela yo abeti déjà 2 ans yo kana betela mbongo mna so 25 ans na quartier latin donc 26 ans asa prissé au moins que mutazo bi ke ngala za besoin que na quartier latin ya fashion au moins asa pressé asa bato parmi bato ke asa bato ke yo kana betela yo Ibrahim asa parmi bato ke moninge ya longo boy mona longo boy omona bato ke taso bato balinga itamuso balinga bakima o confirme na omona ya asa parmi bato balinga bakima bango wana donc to lo bablana ya rande pour la voyage aya pour la voyage asa muta pressé ngabo ku du chef na ba porte parole la voyage ate mais yo linga la va voyager ta ke okinde wapi esa miseta chanteur te ba yo chef va porte parole merveille rambole kana kena bandeko pe mususu so yo pe ba ça on a betelo te Ibrahim ya wana biso ke ye aza pressé na vie na ye ya wana isaka bato ke o esa distraction ba sala biso o structure qui côté communication te pour que ye ko okende est-ce que format qui parce que yo chef ye ko le kana ya leki na maman lo ese mutu mutu azala ba avant le cas tout na rayo avant le émission atuna nga benganga ke chef abenganga oh ke chef nga la ndeni information ni ezali est-ce ya yeba ke confirme ndasa na kisasa ngam laisse monter confirme ya Australie auti Australie oui est-ce que confirme ndasa ya kisasa yeba ka akena maman si ouais so maman si ayaki po aso bango nyo surtout tous les ministres bana visa na bango à Londres parce que ya longo na visa na Londres ba pese passeport za na bureau val te biso pa passeport na biso ça na bureau donc bakangi passeport bakangi yango te passeport za na bureau pa ba voyage ezali parce que le Canada nini yem tabimisa mbongo pasa la passeport to quartier la te quartier la te ça le passeport parce que yango ndezaka mo problème passeport ya mutu na quartier la te biso kanga mutu passeport te so za passeport na ba ozong sur le passeport na yo na ba visa so za passeport ko confirme lo sani so za passeport no ba ozong sur le passeport na yo pe na intimité que ye accès sa passeport na jamais passeport on a évité là le passeport mo pe muta sala na ilunga kala la ilunga kala wala profiter ilunga kala tu bele passeport ouais bit ba biso tu pe les kala ilunga kala la pese mota te sika zali donc yeke donc na ona solo baka ke mutu alonga quartier latin alonga ke quartier latin so continuer on point quartier latin ils ont continué tu peux c'est bonne chance tout le bandini est-ce que tu peux rejoindre Maloba bato belé balobaki ah tu peux rejoindre Maloba bato belé balobaki soka ye ba ko utiliser porte-parole yango to di lelot yekuta sana na chance na pesa itonga banda musique ni twana disque monte moto yemba ya yete ba ko mebengo président to lo wala soka bimi asa ni makambo ba fabrigas ba bina file basala ke lo na ka ko fi ko pese lumière wana parce que la carte ba ko fi fil bana soda o akobundela te wana kosio abiso kotali wera amona fere amona Robino Mundibu azomona bina file bakoko fabrigas azona déplique abeteli biso abeteli mama ba siko biso to sa siko ndenge moko te biso quartier la tête ozala bana ebele ba mise bele ya le bana ba bima te ya bimelo côté yelo ko salela ba betela ba stand yeto pese chance ndeni merci beaucoup te que chef va porter akomi porter sur orchestre mso okende mais la musique que c'était asali akazi que soit sali mouvement na yeza chance makamuna yi
eza chanteur aloba biso neti bakrese so bachanteur adanse ali ya koignore bachanteur oyo baza na kati ya quartier latin te mpo na kati ya quartier te bachanteur badanse mpe oyo bazoyaka baza mpe kaka danse. Est-ce qu'il annonce quand même avant départ là? Asala oka ye momo aleki na émission na aleki mbala moko. Est-ce que quoi quoi mana ebi? Oh, déjà bato baleki na aleki quoi ye momo ne fille na ye eza fille na ye. Eza fille na ye. Pourquoi ba militaire au bayaka ba umela te? Te so oza pressé. Monto aza pressé na Koffi Olomide te oza kimia. Na ba porte-parole pe. Même na ba porte-parole. Te mona ina sala yo ya pa kenda. Ya ona so etela yo wana makambo na bango. Wana betelo pala otanga bakoma batu te. Ngala betelo ka na quartier la. Otanga bakomba batu te mota bakomba bla na Mosaka. Ya biso pe à partir la porte-parole. Ibrahim attaque ba mutoba attaque ba communicateur ya quartier. Ibrahim skizenga na biso likamonga na nyaso wana yo. Ngana biso ke quartier la teza neni. Quartier la teza so no précédé au gagner. Quartier la teza biso to ko mo pipi na tomate. Pipi na tomate bazaka balata avares moko. Toi la pipi la vert, toi la tomate à vert. Toi la pipi la rouge, toi la tomate à rouge. Mais différence ça bango c'est la munoko na reçoit. Biso toi le biso quartier la tête toi tomate. Tomate za vraiment douceur. So na quartier la tête faut za la kimia. On pas biso quartier la tête faut za la kimia. Faut za la kimia na quartier la tête. Biso faut kimia. So za la kimia o so makambo belé. Yé na fina atika la tamo na kara danser te. Kara bien atama on a cher ba sombele za quartier la tête. OK. Bato bayeba ye pe ba momi pa bien baza so quartier la tête ba ça. Bon wana yebi na yete. So ba équipe na mamba basi quartier la tête musicien ka mamba basi te. Musicien ka na atika F bien atika makamba bien. Ayi ba sero na tout baza na quartier la tête baza ressource. C'est yene mtana mo na wote pasa ne longo ba ko landa ete. Ah. Ele mina na mbosi. Bosi kana na muto za ko bosa la tête blana c'est un beau garçon. Wana yene o lobi menga na ko ba bote ngala bata defa tu balula ba mi bali. Moi kitoko mobile za faut za noko. Tango na tele wa basi, ole na basi ni. La quartier la tête o ya joie. Est-ce la famille de ikaka so bula yango so lesenda ko uchi wapi. La quartier la tête. Quand on pesa ya komisa ngo tansi akoma bulela. Yimona papa yo so linga na lobandinga na beto isola bien. Yango na biso ke biso quartier la tête so za pressé, yo mo yeba makamu na yo. So za pressé te o zalaka. Le biso ya quartier la tête biso o zalaka. Biso o zali. Langue japonais ozali, c'est vrai ozali, mais lelo on dit que bandeko belé bakoma plus kotake Koffi Olomide, que Koffi Olomide et aboma quartier latin, a préféré nega mamasi, est-ce que et comme le rappelle mon Koffi Olomide oboma quartier latin nani ka komisa mamutu mamasi tango na orchestre o baloba makasi roi quartier latin na ba orchestre tous en Afrique a koloba nande o loba maza l'actualité. Tu es ok c'est en actualité c'est belé te o balobela yango ke mona ke balobela yango ya na bi to ok c'est belé en actualité bino do faire partir so ke c'est ni ba boma o kufa bati ka ko kutela makambo pa sindi le cœur a problème ba tuté sindi le cœur aza mission aza chanteuse appelé ça makambo na ndenge na ye ayemba ka danser za ka danser quartier la tête so za grand chanteur o loba makambo te so ko boyemba ko loba makambo te mutu so mona quartier la tête mo mikimeli c'est ka kokile ta so na chat so ko na chanteuse a pressé. On est connu la quartier la terre pour sa voyage mon kendo kima. Il y a qui pour la presser. Mais ma voiture bazo réserver contrat sur le longue faut contrat bon la kosaka. On fait le médiation de la mission peut-être pour so somi fatina yo après si yo soké na oké na yo. Est-ce que départ blanc nego infiltré bandeko mso batikali bazate o loma o ba yebi vite. Mais o ba yebi vi. Na o ba yebi quartier la terre ngeza. Biso quartier la terre calamité to kena biso poto. Pour battre mon niveau Koffi Olomide fashion au moins pouvoir eza Koffi Olomide na bien que moi mama Koffi Olomide ayebi maka musique lelo na pesi Fabrigazi bato ese Fabrigazi Ibrahim bato yebi se Fabrigazi ba musicien na bakima na poto ko solisa bango te ko équipe bango te mais lelo to seli nini lelo bato ba aider Fabrigazi baba nai ka ba musicien bakima ki wana mais lelo Koffi Olomide za monto lelo ida bisao lelo po komona ki ba musicien to ba voyager te bato ba aider bato ezala wapi ba musicien po ka ba libana ya fashion biso na quartier latin na trois quartiers latin biso na trois quartiers latin dans la quartier latin international ozo dirige ba quartier latin nyonso c'est la Kisasa ou la Congo dans la quartier latin fashion dans la quartier latin Koffi Olomide ozo na Amérique
o ba fela nga balola basalaka banani basalaka Kofele Miguelo kofele mlaza mission ayebi makambo aza mission mayele a mission otekele yo sate a souffrir na stambo kamo boité o comprendre lelo kofele la ko ça peut compter mon âge la France bongo alors beta bena c'est normal biso bele ba ba 10 ans ba 3 ans 4 ans de moi Ibrahim nga conseil na opesa bandeko na nga to baza na kati ya quartier latin voilà na ba musicien na biso balingaka Koffi midi ngelo na oyebisa bango eza ndenge nini lelo ko kino pe potango okobino potango peta so ba eno pe potango merveille rambo ba ya potota na zo betela yo ya mama otaka bakoma ba tuso atenga to sola na yo na opesa ba musicien na biso ndi lelo ko kepe poto lelo ngala lisha pona ko kepe poto potango pe yango na komi yo ve kuta otinda na yo ko ba beta so mutu be so ba peso kisasa ko mosala makambo mosusu donc musicien azalaka akimia neti biso quartier la tête osali on a dit que ba fait na biso ba wili mu chaîne code mondial ba ilunga kalala na masina wana sans fil boss de boss ali no business a fait na nga ba puno lubika ba ko de kana ba honorable na biso Eric Nzanzo futur honorable ba na Butembo ba papa na nga ba shima nunga ba docteur na so docteur Paulin quartier la tête so kesa kimia soko yaki na pressé yo mo laksa ko za pressé quartier la tête so keso ni so ya so za ndo yo mo kama mo za ndo kwa biso keso zo za kimia isa na okane ba mission na biso baza kimia ya za parmi la mission baza ba réserve ba na fa na ba o ba lo alongwe isa na rien et ça que tu bien ba maso biso baza ba ozala wana ba mati te po e ba mataka na nuté isa na confirme le mutafunga la ba porte amataka te me ba concert ya centre ville beta te ba concert nyonso te ya beta concert na président Fati jour na bala o ngala beta ya beta ngote ba concert bela beta te. Merci, c'était là l'André japonais c'est là d'esprit bindimo comme pour conclure sujet o ya bla na Mosaka bandeko batikali ro ba bango nini si faut pesa ba moi conseil batikali na quartier la terre pourquoi ça bango ni parce que kolongo ya ndeko pe ko vi ko affecter bango tala bien na kei kuna et ça la bango le côté pour ani na opeso omba longwa osani asa disque ni malembe asa lo mote inala la poto to ça lo te ba ça pe lo mote poto c'est le côté poto ko ke la famille na yo l'organisation no sara na ngo ke poto ni tinga la ni japonais na makambo na ko ke pe poto ko ke no na ndenge na yo poto le côté mais ça na bateau biso na famille ça mabe aza la famille abi ke tamu so ni papa na ngo me poto te ba na ba ko me nga poto te lo na peut-être ay profiter na okesa bateau bata pressé ba on de bon ni ba misère ba bata pressé mais biso quartier la tête ça kitoko tous les misères quartier ça kitoko ngala lo landi japonais na les gars na TV kana ba na nosé te ko film de ça recrutement oui quand même c'est confiance si ka biso quartier la kitoko ba misère tale belé. Merci beaucoup. Il y a un château été bah il y a masamo boy Tony. Oui Tony. Tony moi non il m'appelle pas ya maso donné ma kama na Tony ma na quartier la ya longwa sala que c'est fali. Oui Tony. Oui ba Tony. Tony est victime. Obi ja akoma chanter point. Il passe à Paulette. Et si on peut se bandir moi moi gâté ya sala bokoma bo elle kwa nix bongo. Ko fait me la bininga sala. Ko fait me yo te sabi se loko mo wité. Il est venu dans Makassi. Soda Makassi. On a bundu le mouvement. Soda Makassi bundu. On a bundu na batterie. Ngabenga batterie. Ngabiyo mtabunda charge mamboneza na mabugu na. Soda Makassi atika bitumbate. Très bien. Vrai soda atika bitumbate. Parce que yé ba raison ni zo sala ke atika pe. Aye on a yebi so esa ndenge ni. Quartier la te so longwango. C'est que ça chanter mo ibo imbate oza pressé. Au point. Ndiyamba alekaka alobaki akoli akisa lokese neza normal yeninga monaka na ndenge na akoli mais peut-on soit akoli bato ko pa be sije ka ya yete ya na yebla ko programme bele photo lo ba ya yebla ngo mettre plus na biso na ye ya qualité mais a préférer que na so ka sala ngo eza makamne asa makamu na eza pour la famille na eza pour la bana na makamu na we bobi on a dinozo mono tenda zole la pote pa ya collègue na yo c'est la terre et ça passe ça la passe tu habites de blocking pour ça la miracle il y a go ça il y a go la terre bloquer ça miracle Ronaldinho otebete ke masula quartier la tête ya za moto kofi ko taida ki
na signe ya ya reconnaissance avec quelqu'un apesaki ba camion apesaki makambo aida ipo amona balaka balaka banini mais si blana za premier musicien aza na vie na ye azali fazer makasi oh oui blana zaka fazer na sens nini fazer on aloba na ndenge nini nde biso baya to la bilala la bandaka baya yo na lana na barumbu na lana na kitambo na lali na wapi na la azaki bongo mais pour la ye ba valeur ya studio ayo ye ba na quartier la terre. OK ayi ba ki valeur andako ki en foot la ndako na quartier la terre zela siko ndenge ndenge makambo ya sali omone ka ozonga pala ba na kitambo mota bongisi na papa na bango awonga na papa na ye yaza na studio na ya vivre ah papa zela omona makambo ezala ngabo ya tele mutu mona sima Koffi Olomide ibla sima Koffi Olomide ka mutu swaka ivoye mitala merci beaucoup wale ba isaka ba mission sa quartier la terre ba sala kinya kala mite to solo wala biso mboka kala mingi te hippodrome de Vincennes oyo ekorenir baya ebele bakozala wana bakoboy bazokende poto ya solo ba GR33 mpe bazokende poto ya solo et puis batigana mpe baza parmi basodo mpe bazokende vervac mpe aza wana bato baza ebele en tout cas baza ebele sans oublier di Dora ya wana profiter na pesi me connaître wana na biso to kufela papa misela so to kufela papa grand basiste na biso sa vingtaine base bali ye pas okende ba chef na so ba volcan mpe ya kozala ye kufela kende quartier la terre international ezaka quartier la terre biso tchatcho na tchatcho merci pour ton congrès de mission okoloba nini na bato tout batali biso l'André japonais nga un petit mot à dire barimer eza kobima bandeko babule kaka batape porte na quartier la te bakende na bango parce que jusque là il y a rien ne marche. Un petit conseil pe liloba suka à travers cette émission nga liloba suka kokende d'abord ya ndeko pe wakei baba o batikali pe bakomi kopense kokende biso quartier la terre ezala ngobote quartier la terre ton Koffi Olomide azali tobangaka nde filtre ekoya nango butu te ekoya nango te mpe ezala pe te nga quartier la terre bato bakende basala bonga naka mwana Koffi na otikala na Koffi Olomide Koffi Olomide ntango azali ebaki quartier la terre ezali nga na so quartier la terre eza Koffi Olomide eza motu moko te to Koffi Olomide azali ebaki quartier la terre ezali bango to toyeba bango to toyeba na sima Koffi Olomide netinga na yeba na ngai na oyo yebe kiteke parole mo weteke babisanga Charlandi to suis porte parole la sika il va quand même ya Blanchard Mosaka comment les a wushi papa ya massa comment les a wushi yango na saka bato sa quartier la te ba confifi na ba confiance to constater makambo to sala on a dit que na biso kitoko na marché les gens tous attendent koyoka yango pour préciser platinum les gens platinum tous attendent koyoka yango à part ça tous à la paix batba ba quartier la tête to soki mikili quartier la tête international c'est vrai oui OK tout que poto quartier la tête international to soki poto to sakana ba poto wana et comme il voit me téléphone botu na ngala ni japonais osonga joni OK si joni to sakana biso na poto wana donc quartier to to kena so concert ça munene ya hippodrome afin to quartier te bosana bino kimi OK c'est ça kitoko mamuté ça kitoko ba konfina ba confiance bo conseil toujours kolinga ba mission na bino boyi bato bolingaka ba mission tout ba ça complet OK c'est ça kitoko OK c'est ça kitoko pour na kosukisa kaka ilunga kala la boss ilunga kala la zawana numéro bureau toujours ya carte ya biso ya bato to bani ba fan na biso bato ngozo ba formation bien ba benga toujours na numéro 085 25 21 961 085 25 21 961 il peut même na pesa karambota to na bandal wana Emmanuel Tikaya Kolo Tour Eiffel Emmanuel Tikaya ya mère nanga Sandrine na pesa bambota to docteur Paul Mutombo masala nga Kuchi du Tornado Kelimbenza super boss Canada Junior Mundé le cordon papa social Junior Mundé le cordon la pembota to masala nga Seda Muzuri sana leader Mundé na kata France wala Charlie Tekasala mère nanga José Awendi bambota to mame Meline Zemba tous pepele ya metolo mama Likelemba Karine Badiama Sanda Kasali bango tu pe na pesi mbote lisusu la mère nanga lisusu Nadine Tsala pe na bosete madame nanga Jilu bat maman Sylvain na Jelia na pe mbote to na masina wana Lino business bambota to na ye Alino business na olia te ya Bruno Lubika mbo na popo la passer biso du matin au soir
oyo toliaka balare na ye mpe nakobosana te papa na nga Ogi Kingombe Airtel Money papa na biso Ogi Kingombe ye libanda mboka koyawa ilungaka papa na nga Ogi Kingombe Airtel Money otala ilunga kalala na papa na nga Ogi Kingombe Airtel Money esika azali batutu balinga bakofifi na bakofiyete tous les DSP tous les soldats DSP bapantere tout na pe bino bambota to toujours biso to quartier la terre bafofoko baoyebana mais quartier la terre baobimisa disque ya bamusicien ye poza na chanson nga na osanga chante ozanga chanson na chana nga na bato babengaka dayalandi mpona nayebi bato na oyemba ngana badebeli papa na longo mpona balinga babende mwalara te ya longo na lia famille kindoki ya famille nga nayebi omoni biso biso tobana bakitambo so bana kitambo bana bambinza toyebi kindoki mona kitambo nga na bishapone obunga na mona kitambo pakwe ye mo mutaka mona kitambo te ye muta fo mona kitambo biso mina bana kitambo abia pe toza donc tolaki toyebi bakindoki na biso bafamille na biso mpe bakongo toyebi yango babendaka moto biso mitanga so babendi ye bozaka ne tribu moko ye mpa mokongo. Merci, c'était là l'André japonais de Ibrahim. C'était l'émission exaucée à Zaïbo, on a si ma caméra, Christian Touré, le réalisateur de cette émission, tout pour sanité, tout eux, ils auront vraiment opportunité en temps la biso, c'était là l'André. Chanter, il y a 4 chanteurs, il y a aucun c'est moi. Il y a quartier là, la Niger. Quartier de l'Ouissalati. Quartier de l'Ouissalati. Et le quartier de l'Ouissalati. Merci beaucoup, c'était là l'André japonais, Despeli Bindimoko, Panthère, vraiment, Azagi na biso pour capter cette biso ba vraie version où c'est que Blana Moussaka a Kende. Blana Moussaka le accueilli a tourné na le dos et biso to fait la bonne chance. Il y a l'ongé pour la voyage, voilà. À l'ongé pour la presser à voyage, voilà. À part ça peut à koki chanter. À koki chanter. Quand la télé faut faut kokacha. À part ça sous Kindoki a famille. À part voilà pe sous le Kindoki a lié à famille. Kindoki a famille te bendi. Et ben né papa bango akima pas jibuna ya wepe lié à famille. Papa ko manager à moi là. Moi là wanga papa kaka papa ndoki papa benye lié à famille. Merci, c'était là l'André japonais de Stoli Bindimo. Si vous aimez vraiment entrer en contact avec nous, je pense que le numéro de téléphone est là au bord de l'écran. Je pense que tout ça là. À mesure il y a Rosolana Bino Bato Bolinga Raming émission à Bisso ça la bien. Ça y est ma solo. Mais Bato dans l'André japonais mais peut-être que channel moi stand by parce que ça va vrai face à ma mission au Baligana il est la quartier la terre. Ça la bien. Quant à moi je remercie la grande équipe de Komo Kili, Anel Kabafosset, Sims et Célé, na Bossanité Bandeko, tout haut, tous Arana Bango au sein de cette entreprise, na Bossanité. Yarso Ferrari depuis Paris, Azarota Langaï, un bon chanteur, il y a quartier latin, Guy Baprince, Azarapur à Paris. La Bossanité, il y a Aline Mouimba, Serre, on va misser la basse à la barre, il va y quartier latin. Aso Ferrari, Aïe Baga, ça y est, à quartier latin. Moi, c'est Guy Baprince, Aïe Baga, la quartier latin international. Tout le monde écoute, tu es juste sur Moutasika, ça bon, il y a la boucle, la pesi ma Nouchak, Massananga, la Nouchak, facile, la pesi ma Motato, la Nouchak, la pesi ma Motato. Tout le monde peut trésor en zing, l'appel les trésor en zing, la quartier latin. Je vous aime tous. Il y a Bruno Loubi Kambo. Il y a Lille Mouimba toujours à Paris, Azaroya, Alobi, joue moi dans Zambayaka. Et puis les gars, parce qu'il y a Lille Mouimba, Azaroya, les sous-sous. Bon, il y a qui déjà? Est-ce qu'on a mentionné Tatiana Bitono Barana? Tatiana Bitono. Il peut Azaroya Kalate, Anasser, Napso, Lille Mouimba. Alobi, tous les langues l'André japonais, la numéro combien? Il s'agit déjà. Serre Napso Karine Badiama. Donc tout le monde est japonais sur la chaussure combien donc pour bakalaté marambo pesa ko ya biso na chumbu oui c'est la téléphone ya serre nanga ya pembe alili mwa serre bien kitoko quoi. Je vous aime tous, d'ici là portez-vous bien, bye bye. Na tu peux aussi salikamo boye faut te pesa pe festation à faire na makamba ya festigola bato baboyango simbango te ponga baboyango te baboyango bato bazamir
na braza naza na kinte toyosaki te nazalango mosika nga na mona ndenge oyo baboya yango bayebi te oyo baboya yango bayebi te eza premier motu oyo akanzie misa akanzie festival moko toyela tozala eza fere babi gouvernement ntango eloko malamu ezalaka na bakala ebele oyo nga na sepe nango fere en tout cas merci beaucoup mpo na nini lelo bino bokomisa ministère tomona fere asala dynastique abengaka bamisien no basofa mais ministère mosusu bolobaka ministère aza danger bamisien mosusu wana abengaka te mpe tolokia na lelo tomoni lelo ke fere anyokama na orchestre ya noel butana bafuti ete biso na oloba ne boya mais lelo ya futi noel abetisi ye concert eza bamama malamu tokota kote wana te station na fabrigas en tout cas merci beaucoup na yo fabrigas abeti concert kitoko fabrigas abeti plein na ye abeti makamuni kitoko asali bien eloko esali fabrigas bato ebele baya te oyo misusu bayeki ezalaki mpona nini matanga wana ndenge ezalaki bato misusu bakende babeta babeta baconcert na balibanda bango matanga ezalaki na mboka mais fabrigas ya danger na fabrigas en tout cas félicitation na fabrigas eloko asali wana bamisio bazoloba wana bango nde babeta bongo mpe fabrigas bamona neti barobino wana oleka te osika fabrigas yo mpe sala eloko wana mais yo mpe bamisio poto beta mpe loka fabrigas abeti ezala bien il faut encourager mon tour à ça likambo fabrigas histoire na ye na histoire na l'équipe ya fabrigas abeta na Paris na casino de Paris merci beaucoup la fabrigas de Paris oh bah tikali poto tapé la Zénith merci beaucoup la fabrigas de Martyr Pezo merci beaucoup la fabrigas merci beaucoup Gina PMF Chomi Nangweri je pense que à la prochaine pour bango pour que va éclaircir biso tout ce qui s'est passé derrière cette concert pourquoi bazo qui vous avez tourné pour sona bango moko éclaircir biso à travers cette émission. Moi je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bridel Mwimba, bye bye. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai moral. Oh, c'est boy papa na Marcia. Maman pasteur Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui me suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebi. Godard Montemona. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram, Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est les goûts avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac, Olivier Moukoko.